balanda 3 fois W pour un bon moko ya mboka ndenge bomesana kolanda biso na banda konabino lelo toye lisusu kokota na banda konabino eza pona ko sepelisa bino ndenge tomesana ko sepelisa bino te kasi lelo to kokota na banda konabino na sujet oyo esali vraiment pasi oyo ezokisi lisusu mitema sujet yango eza nini liwa eye kobeta lisusu porte na ndako na biso bauti kobenga biso na tongo moto na nzambe auti kotika biso yango to kiti pena na lombango pona koya kozwa ba information na source vraiment ndenge to mesana kozela bino ba information na source nde to kutami kati na o esika na ndako o eza familial ya Mowei e o auti kotika biso moto na nzambe bolanda biso toza kokota na kati tomeka kozwa avis ya bato toyeba Mowei akufi lolenge nini parce que to uti kozwa sango il y a quelques minutes seulement to uti kozwa yango to komi vraiment na esika yango na lombango mingi bolanda biso merci. Vraiment biso tozali site moko ya mboka na cadre ya ko propager nouvelle na kati ya communauté tozwi sango moko ya ndeko na biso moko ya communauté na biso auti kotika biso yango wana biso tolingaka kopesa information pe ko informer peuple congolais partout na monde entier yango toye na source tozwa information tomoni pe bino awa yango totuna
information ngo yo ekomelaki yo ndenge nini pe oza nani na kati ya sika likambo ekoyi ngai nazali famille donc ndeko aza moninga tokoma famille toyebani depuis très longtemps bon. Plus de 25 ans passés tozalaka na ye ayaka na ndako nga nayaki epai na ye totambolaka na ye elongo. Siko merci beaucoup na likambo ekweli oyo yo sango yango ekomeli yo ndenge nini oyambi yango ndenge nini? Non nga nalalaki na ndako epai na ngai namoni telefone ya mwasi na ye ebengi ya liboso ngavi natali tokomaki ba 4 heures natali namoni kombo ebimi navi ntango naye namoni ekangami ere moko ebengi lisusu naye napusani nazwa ekati lisusu troisième fois aye kobenga ntango nazwi telefone nalobi na ero azobenga likambo ezali ubie ndenge nini nabitika na yamba ntango nayambi namoni alobi nanga est-ce oyo oza yo pasteur ngabi te nga nalobi ngai frère Lema ayebisi nga alobi mbala moko abanda okanga na telefone Pauline akufi c'est tout. Okay. Donc ezali kaka ndenge wana. Oui. Non. Ezali likambo maoto ko oyeba pe moi ba impression na yo te to kombo na yo nani? Déjà na pesi binombote mingi. Merci. Voilà donc je vais profiter de l'occasion pour saluer bandeko nyonso baolanda biso na tango yo. Effectivement événement ezali très douloureux. Pourquoi? Parce que on était réveillé par un coup de fil. C'est vrai que le frère qui vient de nous quitter, Azali Moko Nabiso, d'il y a vraiment très longtemps, plus de 20 ans. Et donc on est une famille. Donc la stupéfaction, si vous voulez, elle est trop grande. Personne ne pouvait s'y attendre. Voilà, donc on est là, on a vu madame, on a vu les enfants et bon, le monde afflue. Effectivement, c'est une nouvelle qu'on certifie et que bon, le frère vient de nous quitter. Maintenant, quant à Makamongo Nengeleka qui, bon, donc on attend encore détails de la part de la police et puis bon, c'est elle qui nous dira comment est-ce que les choses vont se passer, en tout cas à niveau administration. Pour Bissonio Soto s'apprêter, Toye Bandengenin Toko récupérer corps et que bon, ils allaient finalement na mis sur Yabatunio surtout et comment est-ce que Makambo et Koleka au niveau de la famille, bon, on vient d'apprendre que ses frères biologiques sont en route de Suisse et d'ailleurs, donc voilà, donc on attend en tout cas jusque là. La nouvelle est telle que effectivement le frère est décédé la nuit dernière, donc voilà, donc nous sommes bien devant chez lui. Ceux qui connaissent, je pense que d'ici le soir, le monde va affluer davantage. Mais bon, attitude Kakayamawa. Et puis bon, pour le développement, la suite, je crois qu'on ne tardera pas de le faire. Merci beaucoup. Je crois pour le moment, le Kolana nous un programme de salamité, mais toujours en contact avec la famille. Ceux qui sont un programme que Pesami toujours informé, voilà, informer la communauté, parce que papa Paulino passé à Paul Nazaki pe mutu ya bato. Kwa yebani pe mingi. Alors biso lokola bomoko ya mboka to ko tika sango boyete biso moko to vanda lango. Yango to lingi to publier pe sango bato nyonso pe ba yebango, ba ya pe ko assister et vous avez malamu mingi. Pour na cadre ka ya bomoko ya mboka. Problème merci.
biso vraiment tozali site moko ya mboka mpona bana ekolo ya mboka Congo. Alors na kati ya communauté na biso tozwi sango moko ya ndeko moko ya kati ya communauté na biso azali moumbu na Nzambe auti kotika biso na tongo ya lelo. Alors lokola tozaka na souci ya ko informer peuple congolais na likambo ekwela biso na kati ya communauté yango toloba ete tokoki kolala te toza na émission ya bokengeli tobi tozonga mbangu na kati ya libota tokutana tozwa information ya sur oyo tokoki koyebisa peuple congolais communauté na biso yango ntango toye tokutani na yo yango tolingi toyeba yo se présenter mpe okopesa biso bainformation oyo ezali sur concernant likambo toyoki ya liwa ya ndeko na biso moko atiki biso. Na remercier bino mingi Nzamba azwa lokumu ye mutaza mettre temps, mettre circonstance, mettre d'événement. Ngai nazalaki enfin jusque là entre guillemets mutu oyo akutana ene ya suka dans ce sens que Papa Paulino lobi azali na ba pasteur Paulino azali na ba course à Gosala na Mekelen a informa kinga donc il fallait rejoindre nga ndako asali ba course na ye na Mekelen na Maline donc puis par après aye ko rejoindre ngai mais nazali déjà nazali na ndako te nazali déjà en église pour toujours prier ensemble toujours collaborer ensemble. Alors tout côté prière ezali vers 19h to côté prière na 19h ti 20h30 pile to silisi tant to silisi prière il fallait que nous récupérer voiture na ngai ezalaki na parking po azali na problème na ma voiture na ye to uti na église à 20h30 to geti na parking epai na nga donc plus ou moins to sali 15 minutes na koti na kati ya voiture na démarrer voiture to sololi ne mwa moke wana na kati moto napesi ye clé de contact a démarrer ake na miso na nga nga nayebi kaka ake ndako heure moko boye naokana ba 23h téléphone bazobenga madame na numéro ya madame parce que grande sœur madame na ngai azali madame ya Papa Paulino aza grande sœur ya madame na ngai azobenga oh non Papa Paulino a comité ndeko moko aza na Bruxelles komone chombe mtabengi alobi ke bauti solola na ye alors tant bando solola bayoki a poussé crime moko boye alobi non nasali malaise moko boye ezala na parquet puis par après ya meki korapele azwi Papa Paulino te na téléphone yango na lobi tobenga donc belle sœur nanga mwasi ya Papa Paulino pasteur Paulino abandi kobenga tobandi obenga ti na ba iner tozozwa ete vers ba iner na ipsi bango bando bazo ipsi ba ipsi ngano topesa ba coordonnées numéro à plaque à voiture couleur tout ça comme ça to yipsa police ameko ça ba investigation na bi non eza très tôt parce que il se peut gazanega pembeni alors beaucoup de na procédure moko eza penza très indispensable pour le moment. Alors par après babengi police bapesi ba coordonnées police abi non namoni eloko moko ate et puis donc il faut bozela peut-être ti na tongo na habité bozela peut-être na ti na tongo comme ça toyeba ndeni toko sala babengi sur police abi bon ça va ngana zo sa enquête comme ça on rappelle bien plus tard. Plus tard, après 1 heure, vers 4 heures du matin, la police a annoncé par la famille. Alors, pasteur Paulino a Koufi va trouver un parking. Donc, après cette information, tout un parking, lui, non,
ezaka parking moko na envers sawa bakuti ye na parking akufi. Donc voilà information oyo toza nango dans un premier temps selon rencontre ndenge tokutana na ye et deuxièmement par rapport à coup de fil ya mutasuka oyo basololaki na ye. Donc on suppose peut-être que asala crise moko ndenge alobaki aza na malaise wana sepe ka asala crise moko bon na ba air tardive wana bato mpe bazoleka te. Et ce qui est arrivé est arrivé. Donc tant police ailleurs a coûté na kata mutuka c'est akufi. Oui, police a levé à côté na mutuka akufi. OK. Merci beaucoup pasteur Sasa pour l'information fournir biso vraiment na source to zuango to sepeli mingi pe nzambe azwa lokomu bandeko baninga pe bayebani oyo c'est Paulino azasu na biso te ya solo nzambe à reprendre molimo na ye. Alors les restes information to tenir bino toujours informé ndenge situation banda ko dérouler mais pour le moment je crois programme moko ezate. Donc pour le moment programme moko ezate dans ce sens que bon organisation moko nano eza sur place te. Donc tozana wana tozoze la police a vous rappeler lisusu vers 13h ou 14h. Après ça, on a des détails avec des précisions. C'est ce qui nous permettra à ce que de organiser deuil. Merci beaucoup pour l'information. Bandeko botika la brancher dans site Nabiso, Bomoko Yamboka, vous allez informer le déroulement de la situation nyonso oyo comme le biso na kata communauté banda e bandeli kino suka. Toza na bino longo ti makambo nyonso ko sila toza e longo na bino awa. Merci beaucoup pasteur. Nzambe apambola yo. Nzambe apambola bino pelo. Tomona nimbala yasi. Mama,